La quoi pour la séparation, il y en a qui vous voyez là. Maman, na problème ni na bien uzuka musangai o peda za vie na za kazo ba ko banga ko kamwa bibi na sai so do makanisi mati siko na sai nini boyeka mamu bani ko loba ya poli na sai ni pas comme chômeur do ya poli yo kaka o papso na ebisa ko pa za leki na yo ah bon boko siko na ero boy ne ko na uti mantanga ya poli comment so na mwana ya poli na tika imona emo te na tika ke na dati camarade nango ya na tika ke ndemo na tayi na mwana dati matanga dati ndemo sa papson ya poli bilo nde bozo na ndenga mabe boyilinga lulu bona sali ni papso nango do lo kwa papso na balanga na ko lo ba selo otra ko ninga na te mama poli te ekiro yo ko te bo nyoko la ngai oh bibi zo ba femme soit soumise na sala kiango pe na sala ango pe ah dans la ndio liboso lo ba to sala kiango ya poli na ko comprendre pe yo te ya poli so ko ikana ndako toujours tout les fois ezala yo zo mona mobile na ngai zo mona mobile na ko kana na biloko ya komi na ko tika ndako aleki na yo tongo yo lobelinga milio yo lobelinga pona nini yo mtoto intoxiqué maman eza mabe mama eza mabe pona osa mabe mama na kamwe soko lobi yo kanga biloko mama ngana lala kate na ndako nazo bondela pona bino nazo sambela nzambe sikoyo zo lo na kanga biloko pona yo te mama mwana nanga lelo akomi mabe mama pona yo te ya polinda kabola ngai akabola na papo atotela ka leki na ye mama bongo zo dondo nango ya polino mama source bazonga ta source okansesika ni yo balokota yo mama olingi na expliquer yo mais makasi expliquer ça te pour ça ndeko zo comprendre mama zonga esiko utiti ndeki na mobala koza esclave na hote na modèle nini na sens nini otikila ke mwana dati wana aza nani nakoma oloba mingi aza camarade nanga intime na ngai wana famille nanga so akengeli mwana nanga mabe ezapi okobobunga kumba oyebinga bien bauta batombola nabi oyebinga bien bauta batombola mapeka olingi nde tolobeta na maloba boye koki tolingi na simbola nzoto ya polinga nayaka kisasa mpa na ote mpo na mama oza bacourage nayaki mpo na mama oza bacourage te mama aloba nanga yo oloba nanga te mama ndi moto oloba nanga mpo mama moto ayaki nanga mama na ngai ye mama ye yango balobi makako ko kolongola epoti na miso te ezalaka bongo na moi tozongisa mwa mwasi na mboka mpo so ngai nazomona mwana mwasi oyo mama ngai na komema ngambo na ndako papson ngai na komema ngambo ngai na kolinga te ndenge na mobali basaliri ye basaka nde mpo na ningi chamer mbongo esika euta ya yebi yango bakasi oyo otangisa mwana yo yayebi yango tana yebisi yo nalobi oyo eza mbasuka moko ngai na oya na ndako na yo so nakutika desordre oyo omwa oyo na kosala ngai nazeisaka nanga kute kosone eyelaka te me makasi kaka bitumba ngai yebi ngai te ngai aza eloba mwasi mpo nabundaka talaka te mpo na tongola bambio na tv na bebisi mpe biloko nyonso ndako ndaso nafandika na ndako oko na komema ngambo na ndako ndo na koniata lisu te mpo moto yango eza likambo nazoyebisa yo yo so nani mama osunani yo bouti na forêt nini yo azaleki na yo mama ozomona yango ozomona ndako nde ezokoma donc ndako ekoma yango bersi na bango baliaka mbongo biso mpazonyongama mbongo ezokende na famille oyo ngai na komema ngambo na ndako mama komema ngai lisu te mpo biloko ya boye bakobambo omonima bibi lokwa nakende matanga mami mboti problème baye na mama wa baye koluba kuna nini boye nayebi te mama nazoba makambo ezoyela ngai te na ndako nazokamwa nga mpe nakotika ndeka bamama baye nga mpe nde na ye siko na comprendre te poli nazosilika esinga na kipapa biso to tovandaka no adati na kipaka ye te mpona nini aza mobali na yo te luba mama yoka libala nyonso ezalaka na baproblème babongisaka kaka nga nazokamwaka dati na ngai tovandaka na ndako esinga na kipapa biso te okipaka ye nasalaka nyonso mwasi asalaka mama ye elobata na miso mama yoka le biso bakokanisa nga nazonyokola mwana na bango antuka asalaka na ye mama na yo mpe ozokotela ye nga nde nabalaki ye na mboka sikoyo ozolo motikala nga na
Maman, quand tu as été, maman. Pardon. Papa na Yesu. Yeah, Yesu. Hallelujah. Combine la yena, toke. Beta na maboko pona kolo mazoza na vola, beta maboko pona Yesu. Na hivi kozana na biro sasa na beta na Yesu maboko. Hallelujah. Hey! Beta na maboko na Kristo, okay? Malgré bozana na bebe, mo beta Yesu maboko ya pas de problème, okay? Hey! Hey! Bien-aimé, oyebi montre oyo kufa epesaka l'air mibale à la fois. L'air au komeli omoni keza bien isi fio fanda mo hotel ni soba montre aussi kufa. Molingami baboyaka mutu mbala moko te bandimaka mpe mbala moko te il faut observer ye nani lokola biso mpe Yesu esi toobserva ye mpe tondima toyebi kaka ata nzambe ya solo. Haleluya.